na lobaka boye ozana mwasi ozana bana esengeli ete toyeba nini tokolanda na kati ya libota. ABC1 site moko oye kangi masolo na monde ati pona kosoba information ya kitoko landa s'abonner na ABC1 soki abonné okomona be mission ya kitoko be information ya bien musique ya malonga yaya mwasi papa mama oya ko s'abonner na ABC1 te yaya façon na ko papola ye akolapa boniko ABC1 ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité. Ozali nzambe na nguya nyonso. Bandeko ya émission tosambela elongo na mokili mobimba na chaîne na biso ABC1. Nzambe apambola bino, apambola mabota na bino, bisika bozali na mwa oya Benjamin, mwa ya décembre. Tikankolo apambola bino lisusu na bolandi biso. Tozo senga na bino bo s'abonner massivement na ABC1 parce que kunande sika liloba na nkolo ezo lakisama. Lelo to ye lisusu ko solana bino na tina na mwa o tozana ngo ya décembre et na Mateyo nkola zopesaka biso na motema. To tangi mokanda na 1 Chronique chapitre 4 verset nango 9 à 10. Nous lisons la parole de l'Éternel. Biblia lobina biso boye. Jaébé était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donnant le nom de Jaébé en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. 10. Jaébé invoquant le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'avait demandé. Bien-aimé, Jaébé moko yabana na Israël. Biblia elobi na biso boye. Mama na ye tango aboti ye. Alobi mwano na boti ye na pasi. Na boti na mikakatano. Douleur d'enfantime lekaki makasi. Oh, douleur d'enfantime eza douleur au moins sinyo soyoka ngo tango azobota. Mais mwana yaka na ndenge na ye. Mama onde akamata ki kombo apesi Jaébé. Bible lobi lokola bota ki ye na passe. Babi Jaébé était considéré plus que ses frères. Tu ebite Jaébé azaki mwana suka, to mwana katikati, to mwana liboso. Mais balobi baboti na ye babanda ko considérer ye mingi. Ko considérer ye mingi. Malgré Jaébé azalaki considéré par ses familles, par ses frères, par sa famille, Jaébé na kati na ye amonaki insuffisance moko na kati na vie na ye. La considération, ça veut dire le respect, ça veut dire l'honneur. C'est-à-dire Jaébé azaki muto honneur, azaki muto azaki na beaucoup de respect na famille na ye par rapport ya bandeko na ye. C'est-à-dire na koloba soki likambu moko ezali eke batu nyonso balobi babanda kozela voix ya suka ya Jaébé parce que azaki considéré. Soki na matanga bazaki na problème batu nyonso bapesi mbongo bazozela Jaébé. Jaébé di foya parce que yende mutu azali considéré. Soki na réunion likambu ezalaki yende il faut aloba liloba. Na ebite so Jaébé azali mwa mobali ka ye moko to pazaki na bandeko. Mais balobi azalaki considéré na famille na bango. Koleka bandeko na ye nyonso. Tellement la considération ezali makasi, Jaébé a comprendre que non. Fardo o bazo pesa na famille. Na vie o nazo mene ezo coïncider.
malobo bazo bengela nga na famille na vio nazo memango eke malamu te. Bien-aimé, pona Benjamin, maman pesi ye kombo lo amin et papa ye ko changer. Mais pona Jaebe, je vais comprendre les considérations bazo pesa ngai. Na ba membre ya famille, na papa na mama na bandeko, eleki tellement mingi. Eleki tellement mingi menga makambo ba lo bananga nazo vivre yango te. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. Tozo vivre ba vie moko ya apparence. Bazo bengo mo pa mais en réalité mo pa ote. Bazo bengo mwana nzambe en réalité za mwana nzambe te. Ozo vivre vie moko ya complexe. Jaebe tabanda ko vivre vie ya complexe. C'est-à-dire bazo loba na yende konangai. Ba vie ebele tozo vivre lelo. Ba considération ebele bazo pesa biso na ba famille na bandeko. En réalité yango tende tozo vivre. Yango tende jaebe considérer na famille mobimba. Meyoka yemoko. Jaebe ti yemoko. Azo comprendre que vie na mené. Et ça par rapport à la considération à bateau. Yande moté. Jaebe ti vie blocage. Jaebe ti makameke de libosote. Alobi non. Mais avec beaucoup de sonnaires. Oh bazo pe sangai. Mais vie n'engeza vie à ba limite. Non souka wapi. Il est allé chercher personne. Il était allé chercher le Dieu tout-puissant, le créateur des cieux de la terre. Akeko luka nzambe. Yoka makamazo ba nzambe. Si tu es à mes limites, c'est-à-dire, na considération des gars allez considérer, vie n'est qui limité. Alors, si tu me bénis, na considération abandon pesaye, vie n'est qui bénité. Or, yoka na ebisayo, la bénédiction selon l'humain. Selon les hommes, selon nous des humains. Tous hommes la bénédiction, mutaza mutuka, mutaza na mbongo ebele, mutazo la tabien, mutazo lia bien. Or, selon la Bible lobi na biso boye, na Jean 3, bien-aimé Agaïs que j'aime dans tout mon cœur. Je désire que tu sois prospère à tous égards et que tu sois en bonne santé. Mais comme prospère l'état de ton âme. Celui qui est béni, la bénédiction doit être d'abord spirituelle. Or, la bénédiction matérielle est un enfantiment et la spiritualité. Jaebe était considéré physiquement comme ça. Mais sa spiritualité, Jaebe n'était pas béni spirituellement. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui lukanzambe. Ne pas tout considérer bison de Rolangai. Ne pas que mois de décembre, c'est un mois de changement. Maman mutapesa ki kombo lokamin, papa ye koboya. Awa pe maman pesi kombo Jaebe. Parce que bota qui na passe. Mais papa te mutaboy Jaebe mo ko amboy. Jaebe abi non. Qu'est-ce qui a fait que Jaebe que no boya considération sa conscience. Bien-aimé, place aux a, ko sa batunyo so me roko sa conscience na ote. Vini nozo mené. Vini ni yo ozo mené. Omono bimano mutu mabe pamba kabwe. Parce que za lelo ote ba sengyo pour lo belogo ezate no yo comme batama batama. Jaebe à comprendre que non kombo ba pesinga za kombo kilo. Il faut na kendo luka mutu ya chanza kama kambu. Mutu ya bongisa kama kambu. Akele ko luka Yesu. Nazo bison de ko ini bénédiction sans Christ. Eza bénédiction te. Ta bénédiction c'est Jésus-Christ. Lelo na ye pa inayo ko lakiso makambo. Pour osala exposer na tout va na batu nyonso te, il faut que ne pas Yesu. Lelo yo vi na yo comme makambo ebele. Ozo bota te. Ozo ke liboso te. Vi pasi. Nzembo ninyo yembite. Makambo ninyo lobite. Mais nazo yebisa yo lelo. Lokola mosakoli na nzambe, déclare sur ta vie que vie ozo mené si là. Jaebe comprendre que non, considération bazo pesanga, yango te na oza nango lelo. Tandi atu ba considérer. Mais na sima ba seka na bango yo. Parce que ça kelote. Mais nazo l'action mutu moko. Oya chanja ka ba situation bato. Il s'appelle Jésus-Christ, le Dieu, le roi des rois, Emmanuel. Pour ça pembe na ye. Bandeko bayembaka balobi nanyango na kokanisa na yo na likolo awa na se pona kati ya motema nanga je connais que c'est l'amour nzambo yandima komikaba
komipesa mobimba mokonzo ya bongana nyonso poza nyonso motu ya nanga. Hey, Hosanna. Bien, mais moutaza motuya na vie na yo. Ya considération bazo pesa ote. Les gens te considèrent lobi ba otonga yo. Les gens te considèrent lobi ba oyina yo. Mais ya ke pa Yesu. Ya kosenga changement pankolo. No baki mois décembre eza mois ya changement. Jaebe. Na côté ya bato ba luka changement. Jaebe. Alobi non non maman mutazo considérer ngai. Mukili mutezo considérer ngai. Mais nzambe te. Jaebe aye. Alobi non. Non. Nake pa nzambe. Tala couronne bazo pesa ngai. Mais yango tende eza na vie na ngai. Malobo bazo pesa ngai. Yango tende eza na vie na ngai. Lolenge bazo kumisa ngai. Yango tende eza vie na ngai. Mais nzambe na ye pa ina yo. Nzambe na pusa nye pa ina yo. Yo chance ngai. Nzambe siti me beni. Soko longoli ba limiti na vie na ngai. Moi ya décembre nazo sakola pona mutu moko oya kolinga to sambele longo eza mwa nzamba longola ba limiti na vie na yo batu ba seki yo mingi nzambe nda longola ba limiti na vie na yo nzambe nda memela yo bénédiction bien aimé kozela mutu te mutako ko peso loko mutako ko loba na yo mais lobi akoloba no mabe mutako bengo lo yaya akobengo mo pa olelo mais lobi alobi na mabe mais ana mutu moko oh jamais atika lotonga c'est Jésus-Christ. Poussa pembe na ye. Poussa pembe na zo benga yo. Le Dieu de changement a changé ma kamuna vie na. Kombo passer longwa. Et comme kombo esengo. Kombo jaebe longwa. Et comme kombo esengo. Ba limite na ngai. Ndeko nanga Moïse mbia yembi ba limite na ngai ekweya makambo ebongwa na longa. Bien mais soki ba limite ekweite ata ba considérer vino eza musika te. C'est que za mutozolia na mulaya singa mais pas nzambe toza ba prisonnier te toza libre. Est-ce que ko sambela na ngai? Oko ndima que décembre o nzamba ko sa changement na vie na. Yo pe batu ba tielo mutema. Olongwa jaebe nzamba etendre ba limite nao na famille pe ba considérer yo olongwa jaebe makambo changer nazo yebisa yo vie ya mutu moko il faut changer parce que yo pe ba considérer yo pe ba considérer mais ba considérer quand so déclarer sur ta situation oza capable de déclarer pour la situation peut changer. J'ai bien que les koluka mutute, aluka pasteur te, aluka prophète te, aluka bisonde batuto baby si église, mais j'ai bien que naki tout droit et pas nzambe. Nenge an a que les déclarer pour la situation que si tu me donnes un fils, un mal, les raisons ne passera pas sur sa tête. Je le consacrerai toujours à ton service. Voir les messages. On connaît na mutewa pona ebisao. Il est capable. Il y a qu'à changer la situation. 1 Chronique 4, 9 à 10. Nous avons changé la situation à Jaébet. Dans décembre, on a changé la situation. Ce que nous disons, malobo na lobi. Loba na za molongi. Loba na za molongi. Ko loba on lokola slogan un peu égalité. Mais loba na za molongi. Onengo lobi oza molongi. Tika nzamba longi sayo. Nazo bengo ndeko na to bondela. To sambele longo. To sambele longo ye pona ngano to kende liboso nalingi to sambela nzambe alola Yahweh 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 eyozali pole nanga ona benga kayo ya bale kebele yozali pole nanga toke ko bondela nzambe ko bane merci na maloba oyo alobeli nga na yo na tongo na lelo to bondeli Seigneur merci pour nzambe na bomo merci pour za papa na bomo na nyango na kokanisa ye na yo yango nzambe na ye pai na yo na ye pai na nzambe langa ko pamblo na maloba 1 Chronique chapitre 4 verset 9 à 10 olobi jaebe nzambe azaki considéré mais malgré considération batu bazo pesa ye amona ka vie simbité nde ayaki pa
epai na yo yango nzambe na bomoi na ye kopambola na maloba o na ye koye epai no poza papa yonde muto shanzaka yonde muto shanzaka yonde muto shanzaka pambolama na yo nzambe na bomoi netolama na yo ya na bomoi yonde muto sali ko na se opesa biso valer osala ke nzambe na ngai tomona bolamu moko ute epai na yo yango na lobi nzambe pambolama na lobi nzambe netolama na lobi nzambe zwa lokumu na lobi nzambe pambolama yonde nzambe pambolama yonde nkolo pambolama to pamboli kombo na yo nzambe to netoli kombo na yo papa tolobi merci poza nzambe na kombo na Yesu Masia nzambe na bomoi na ngai na epai no ndeko na ngai toyekoloba siko lokola Jaebe toyekoloba lokola Jaebe a déclaré mpo na vie na ye ayaki kokata alobi nzambe akata ba limite yaona nazoloba na yo obando kata ba limite vie ya limitation vie obachela o mundelo obando kata yango tobondela kombo na Yesu Masia bando kata se nazo kata ba limite na kati ya vie ya bandeko bazotala ngai na kati ya vie na ngai nazo kata ba limite nazo bebisa ba limite nyonso na ye pai na yo nzambe soki yo Yesu Masia oko kata ba limite na biso nzambe tozaba na yo tokende pa nani toye pai na yo nzambe o kata ba limite nzambe o kata ba limite nzambe na ngai tokomaka basemba kosenga senga nzambe mukoni ba osenga biso tande batu bazoseka biso bazo considérer biso mena sima batongi biso nzambe yango Jaebe yaki epai na yo po aboyaki ba problème toye epai na yo nzambe nous avons un nom qui nous est donné dans les cieux sur la terre et sous la terre c'est le nom de Jésus-Christ toye kotelemela misa nyonso bondoki ya mvutuma nzambe na ngai ozo ya kobebisa biso ozo ya kobebisa biso ezo ya kotia biso ba limite na telemeli yango yo molimo nyonso ya limitation oye kotelemela libota na nzambe na décembre o babanda kolenga babanda kobanga bamona ke vie ezo simba te na eko délimité na eko longola yo Bible dit soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable il fuira loin de vous molimo ya kobanga molimo ya kolenga bato moike tokomi de le 9 lobi le 10 toko vivre ndeni nous avons un Dieu Seigneur kata ba limite nzambe kata ba limite batu baocha biso ba limite nzambe kata ba limite koya ba limite pona Congo koya pona ba vina biso koya pona makamna biso koya au nom puissant de Jésus-Christ Yahweh tu es pas no tu kamana boro sokondo brakasa we kamani baba raseke monoboro kasa kamani bikin brokonsa tu eko kwesa nzambe ba limite nyonso o batu bachela biso tu eko kwesa ndeko na beta maboko bando sambela bando longola ba limite yoza muta ba limite te oza muto evre librement parce que oza na nzambe Jaebe ayaki yo pe yake pa na nzambe kata ba limite kata ba limite koya au nom puissant de Jésus-Christ oya za nzambe na bomo na biso yaya tu pa ino ndeko la ngai bando tatola nazoba na bando tatola ba limite koya na okwesa ba limite nyonso banda ko tatola bando tatola ba limite koya na bi ba limite koya bakanga yo zo mukanda te place oza ba limite koya bakanga yo kobota te babi vino eke liboso te na lobi ba limite koya baloba yo kene liboso te osalisa batu te ba limite koya place ba limite zake koya porte fungwama nzamba fungo la porte vino kene liboso au nom puissant de Jésus-Christ kene liboso na lobi yo kene liboso yo na lobi kene liboso yo zola na lobi yo kene liboso vino eza mukuse te kene liboso nazo balongola kobanga ya décembre ko tambola yo tondo ko tambwisa décembre au nom puissant de Jésus-Christ nous avons un Dieu qui appelle en existence les choses qui n'existaient pas oui bando ozanga na lobi déclarer bando zwango bando déclarer déclare sur ta situation bando déclarer ngozwa ndela zoba na ozwa na lobi décembre ko bangi soto ko bangi sango na lobi décembre ko memela o mabete memonde bénédiction na lobi yo nzambe a changer vie na yo soki eza yo beta maboko place ozali na lobi beta déjà maboko po décembre eza yo beta maboko loba na za molongi décembre eza yo au nom puissant de Jésus-Christ tika nzambe apambola yo muto landi ngai nzambe apambola yo
s'abonner na ABC1. Ndeko langa tambwisa message kaba yango pa bandeko nazo yebisa yo momo eza moma abete eza moma malamu parce que nzamba za elongo na yo na kombo na Yesu Masia nde tobondeli boye tika nzamba pambolo place ozali yo mtolandi biso kobanga te nzamba za ka décembre te yona pe kozano na janvier akozano pe ane mobimba tika nzamba pambola soko lingo benga biso soki nzamba simbi mutema na yo merci pour la bandeko bazo benga biso merci vraiment nzamba pambola bino toza de cœur popesa biso musala ya kosambela pona bino musala na biso ezaka wana so to sambeli pona yote to yoka malamu te numéro na biso eza plus 243 9 98 74 29 07 Bo bazaza na Kinshasa 09 98 74 29 07 plus 243 9 98 74 29 07 okozwanga moko sango mokonzi Didier Lompinga. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en